Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino. Boye malamu na mayangani na Politique TV. Nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani. Pe toleki mbala moko na maeto kolobela na kati na mayangani na biso ya lelo. Tozali na kokende na kolobela maponami to ba élection oyo uti ko salema na République démocratique du Congo. Oyo tisiko tozali kozela babiyano to ba résultat nano yete. On a rappel, depuis 1960, le 30 juin, oyo République démocratique du Congo ezwaki indépendance. Et si matokoyaki na dictature coup d'état ya Mobutu Sese Seko Kukumwendo Azabanga oyo memaki biso 32 ans ya dictature. Mpesi ma ya Mobutu tomonaki Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais pona mbala ya liboso na histoire ya mboka na biso tokendaki na ba élection démocratique na 2006. Pe pona mbala mibale tokendaki na ba élection démocratique na 2011. Pe pona mbala misatu tokendaki na ba élection démocratique na 2018. Pe pona mbala ya mine touti kokende na élection na 2023. Mpamba te na mokolo ya le 20 décembre 2023 nde mokolo République démocratique du Congo RDC ekendaki na bamaponami to ba élection générale. Bisika biye tomonaki ba kongomani to ba congolais kokende pona kopona nani oyo akozala président na bango pona 5 ans ezali koya pe banani oyo bakozala ba députés nationaux na bango pe ba députés provinciaux na bango. Kasi batata ba mama bandeko wa bolingo tomoni nungu ezali mingi kati ya bakongolais mususu bakoloba ete maponami yango esalemi malamu, bakongolais mususu bakoloba ete maponami yango esalemi mabe. Alors biso lokola mayangani na Politique TV maison ya média ezali musala na biso ya kokende pembe na bakongolais to ezali devoir na biso ya kokende pa ya bakongolais pona kotuna bango nini oyo ezali makanisi na bango sir maponami oyo uti kosalema mpe nini oyo ezali emoneli na bango na ndenge maponami uti kosalema pe nini tokoki kozela lokola resultat na maponami oyo euti kosalema na yango nazokende na lombangu pona kobenga lisusu moko ya bana mboka azali congolais ya diaspora ya Afrique du Sud kasi na kotikela ye moko ami présenter ye moko si matomeka kosolola na ye sirma ya mboka koyema la mwana mboka okoki koya tozali na direct koya mbote na yo mwana mboka pesa mbote ozali mokonzi kusana koto to solola boni santé na nubuso et santé za bien to sepeli ko yamba yo na mayangani na Politique TV et puis kombo na yo nani na liboso kombo nanga Rocky Mukalu fashion nde kombo nanga yango wana mwana mboka Rocky Mukalu fashion boye malamu lisusu na kati ya émission na biso mayangani na Politique TV oyebi ete ma élection uti ko salema na Congo ya wana yebi ke élection salami na Congo ezali bien l'équipe bien makasi. Ok, mais toko tambala moko na mituna na biso okoloba nini to nini ezali makanisi na yo pona bato bazoloba ete violence ekoki kosalema après bama élection oyo pona nini pona bango bambeba esalemaki na mokolo yango ya élection babiro mususu efungwamaki te babiro mususu efungwamaki bato misusu bavotaki te bamisusu bavotaki alors base ya bambeba wana bango bazobanga to bazoloba ete violence ekozala na mboka yo ozali d'accord na bango toza d'accord na bango te. Ok, eloko ya liboso na koloba bato basalaka violence nde bato baponi Félix wana c'est-à-dire que violence ekosalema te po normalement bato oyo baponi Félix wana nde bato basalaka violence eza na bisika mosusu oyo esalamaki élection te mais eza à propos ya banzela na babiloko mosusu yango nde esalamaki ke biloko ekoma retard ou bien ezalaka na problème à côté mosusu. Il faut d'abord koyeba ke Congo eza na guerre eza na ba area ba bisika mosusu ba rebelle baza kuna matériel eko koma kuna te ezaka na raison ba oyo baponi baza déjà ba congolais soki ba congolais oyo baponaki wana soki baponi yo te c'est-à-dire que okobima te mais entre temps bato basalaka bato baponaki Félix aza la président bango nde basalaka mobulu c'est-à-dire soki lelo et salami que Félix abimi président moto ko sala mobulu te au moins soki salami que Kadima paix a trahir moto so abimi président nde mobulu ko salema
Merci mingi mwana mboka na biyano na yo ozali koyanola malamu selon yo parce que ozali congolais ezali droit na yo ya koloba makanisi na yo sirma ya politique mboka na biso. Tomoni 5 candidats parmi 26 candidats ba postulaki pour na place ya présidence. Parmi bango mwana mboka Martin Fayulu Madidi, mwana mboka Theodore Ngoi, mwana mboka Denis Mukwege pour na kotanga ka bawana ko sala communiquer pour na koloba ete pour na bango maponami oyo ezali mabe makasi foko wanila ngo ko bandela mususu. Yo ezali d'accord na bango to za d'accord na bango te. Wana eza droit na bango. Bazalaki ba candidat bako contester. Siko il faut ba pesa biso raison nini ezolakisa ke maponami eza bien te. A batterie ba raison oyo bako pesa soki eza valable. Bako pesa bango raison. Bako pesa yo raison kaka ndengwana te ko po lobike élection ezalaki bien te. Mais soko lobike élection ezalaki bien te. Bo pesa pe raison. Raison nini ezolakisa ke ba élection ezalaki bien te. Merci mingi mwana mboka. Mais toke na question na biso amisatu pona koyeba. Tomoni Seni na Denis Kadima. Pour ça la communiquer na mokolo le 20 na pokwa pona koyebisa ba congolais o bakendaki na ba centre pona ko voter o ba votaki te ete sengeli bazonga mokolo le 21 pona ko voter. Siko motuna na biso ezali pona koyeba. Est-ce que Denis Kadima tosi constitution? Est-ce que selon constitution et permettre que batu ba